soki na mokili oyo ezalaka na basi to na ba mama o bamipesaka valeur, bamipesaka kilo, bamipesaka surtout respect. Mama ebakata Nicole aza parmi ba mama wana. Alingaka teke mutu aya ko sakana na ye, alingaka teke mutu aya ko salela ye buzoba. Mama ebakata alingaka bongo te. Déjà dès le départ, Mama Ebakata amipesaka respect ya makasi. Mama Ebakata amipesaka valeur ya makasi. Alors, alingaka te mutu aya ko bebisa valeur na ye, mutu aya ko bebisa kibo mutu na ye, mutu aya ko sambwisa ye, to mutu aya ko bebisa réputation na ye. Wana kote wana aosepela te pe akolinga te. C'est mama na biso Nicole Ebakata. Eza na bato mosusu bango ba monaka non parce que naza likolo, parce que na salaka, parce que na kotaka, parce que na koti ko sakana na bato nyonso. Et pourtant de l'autre côté, eza pe na bato mosusu ata soki azana elo côté, ata soki azobunda, ata soki azana ko ya kolia lelo te. Ako préféré na ye dignité na ye, ako préféré na ye valeur na ye, respect na ye, éthique la nango ka bongo. Batu mosusu bazalaka bongo bandeko nanga ata soki omati, ata soki okiti, ako changer na ye te na système moko ya bien. Salut chers boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na Yelibino Mama Nicole Ebakata, Mama Nicole Bacouleur. En tout cas, Mama Nabiso Yama Echecheri Chera. Donc yazala ka bongo muto ba français moko pas possible. Muto Nabiso Yama incompréhension. Yeso ki bokoti na ndenya incompréhension bandeko nanga moyen au gagner et kozala te. Yazala toujours likolo pona incompréhension. Les loto ye na ye. Ebele abato ba oloba mama Étoile yo kota kana problème eza makambo nini. Kota déjà na mozindo ya makambo. Bino bongo nanga voilà. Avant to kota kuna comme d'habitude to yebi ke chaque fois que to tiaka émission ya sika bato sika pe ba kota kana chaîne. La famille quand même il faut naya ko sensibiliser bandeko na biso parce que il y a tant de personnes bazala kata soki amoni mission ya sika bongo ako s'abonner na été à côté la chaîne à sika ako s'abonner na été yango nga naya ko sensibiliser toujours bato. Si c'est la toute première fois ya ko kota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute, je m'excuse, et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi suke zolandaka oyabino Étoile Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka biso zo penza kiti na yo ovanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Côté mosusu kandenge tokendaka, côté mosusu kande to salaka, tale la PR. Ce que Monique non, ezanango tongo na peti nyonso. Na osenga na bino kota olia petit déjeuner na yo. Ce que Monique non, ezanango midi na kitoko nyonso na osenga na yo. Kota penza olia repas préféré na yo. Ce qui pe o Monique non, ezanango pourquoi Étoile Inès TV au senga na yo kota penza olia soupe na yo bandeko nanga na système ya moko kaka système na biso oyo to betelaka na biso masolo chaque jour na système kaka ya Tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Osaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yoka yango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kilikili, Gavker aye na ba solution ya kafu. Gavker aye penza pona lobiko po ya ba congolais nyonso. Yo motoza na bibela bela, yo penza bibela bela etika kayote. Tamboli ba opito na ba opito, solution mona kangote. En tout cas ya turoyo na kosenga na yo mekana nu na Gavker parce que na Gavker bika na yo libela na système kaka moko ya ntokos makasi. Voilà la famille, lelo na ye penza na makambo ya mama na biso ki ye mama Ebakata. Ngana sepelaka mingi makasi soki mama Ebakata aza mwasi ya papa Serge na filme, surtout soki aza mwasi moko ayebi kolamba te, to mwasi moko ayebi kolata te, to mama moko aosala kindumba na ndako ya libala. En tout cas, ba rôle wana, en tout cas, et ça la anga bien makasi. Na évité, côté na bino, rôle nini bo sepe la soki mama Ebakata azo jouer. Mobile nini bo sepe la kanaye soki mama Nicole azo jouer. Mais lelo toye awa na makambo ya rôle nini, mobile nini, makambo oto memeli bino ezaka makambo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux. Toyeki komona vidéo na biso moko ya mama Ebakata nande kuna biso chroniqueur na kombo ya Papa Yves Ipang na pesa kaye respect makasi parce que na monde ya lelo soki mutu aosala msala na ye bien, aosala ki journaliste na ye bien, ki chroniqueur na ye bien, en tout cas ba pesa kaye moi respect quand même, ba tombo la kape asala kana musala na ye kitoko qu'on se le dise parce qu'il y a tant de personnes ba sala ka émission mais mosusu ki olondi lobi nzambe o ezanini mais côté ya papa na biso Yves a présenter ka émission na ye kitoko. Bon to yaki komona mbutu ya ye na mama na biso Ebakata baswana penza makasi na koswana na bango wana. En tout cas, mama Ebakata azalaki ya kosilika, azalaki penza kosilika, asepela kite na ndenge papa na biso Yves abando se comporter vis-à-vis ya mama Ebakata. Mama Ebakata bando yebisa ye naza camarade na yote, ngana silika ka penza makasi na lingaka buzoba te na vie na ngai. Et après ça, tu as qui comme a peu présence ya maman na biso, maman Marie-Jeanne Bololé, yepe ayaki kotia moi intervention na ye, ayaki teki non atia kimia mais ayaki à côté la kipe maman Ebakata. Donc ezalaki moi bongo. Voilà.
toyaki komona pe ba commentaire à batu ebele à batu ba finga ndeko na biso chroniqueur na biso na kombo ya papa Yves tomoni pe ba ndeko na biso mosusu ba lobi na mama Ebakata que non asali mabe, il fallait pas répondre bongo, il fallait pas ya star, donc beaucoup vraiment et l'Obamaki concernant vidéo wana. Bon, dès le départ déjà, toyebaka mingi mutokotaka na chaîne ya papa Yves ezalaka ya Gabi. Et tango ya Gabi akotaka kuna ezalaka mingi ba émission neti ki songi, c'est que je peux dire. Au mona ya Gabi ayaka toujours na makambo. Tango ya Gabi akokota kuna internet eningana kaka. Ya Gabi alobaki. Déjà komona mama Ebakata nanu tomona na chaîne wana te tomona yiti kuna mutu tomona kae ezalaka kaka mama na biso tumba ya Gabi nde akenda kapenza kuna yende penza mutu akotaka mingi kuna me kotala mama Ebakata en tout cas tomona ye kuna te. Et en plus de cela mama Nicole aza mutu moko lingaka penza ba interview te. Qu'on se le dise, la famille. Tozana ba comédien na biso toyebike bango ba interview ba kota kango pamba ba kota ka izate ki ba kota ka ofile ba futa ka bango. Mais ba mama Ebakata, ba mama Makambu, ba mama na biso, ba mama seki ba mama ani biasi. Donc baza moi ebele ba mama na biso ba kota ka na bango te. Tomona ka bango te ba mama Milo kutu tomona ka ye epa ya ndeko na biso ce qui encore son nom na bosani yepe azalaka mto famille bota yango batu nyoso famille bota ba kota na chaîne na ye. À part ça ba kota vraiment na ba chaîne mosusu te. Alors koyeba déjà mama Ebakata kande na lobaki na bandeli mama Ebakata aza mama moko à part ba kosekisa biso oya sekisaka biso na ba théâtre. Mama Ebakata aza mutu moko amipesa ka respect ya makasi yango bomona kata vie privée na ye ezalaka nango étalé te sur les réseaux sociaux nde tomona ka ya batu mosusu. En tout cas vie na ye abomba kango eza kutu na batu mosusu ti lelo bayebaka te soki mama Ebakata azalaka na bana soki mama Ebakata azalaka marié to azalaka marié te alingaka te ata mukete na vie na ye yango bomona kana ba interview alinga kokota te parce que de mots to kota ba interview makambo mususu pe ebimaka o batu mususu ba yebaka te omona ta moi sekele moko obombaki na yo lobaki kenan oyo penza muto ko yebaka ngote. Mais vu que oza mutu olela na yo ba réseaux sociaux olela na yo ba interview okoya ko bimisana makambo o ba bimisaka te. Yango bomona ka mama Ebakata alingaka na ye te kokota ba interview bikota. Bon, lelo oyo toye na makambo pona koswana na bango na tonton Yves. Bato ebele balobi o mama Ebakata il fallait pas répondre boye. Bande konanga en ce qui concerne réputation mutu nyonso azalaka na droit na ye ya kosilika parce que ndenge toza boye ti lelo oyo mokile komi kolobela kombo ya mama Ebakata a travaillé dur eza te ke non alalaki kala muki boye bato bakomi koloba Ebakata star comédienne na biso boye bote ebandaka depuis kala abandaki ko travailler sur kombo na yepe etombwama. Et aussi par la grâce de Dieu et que ça la keno lilo oyo mokile komi kolobela mama Ebakata siko soki déjà muto travailler dur bongo lelo kombo na ye ekomi likolo akolinga te keno mutu moko boye aya ko sambwisa ye te. Donc mutu nyonso en ce qui concerne la réputation na ye aya kamabe. Même moi personnellement naza mwana nzambe kande na lobaka kande boyebi, mais en ce qui concerne ma réputation en tout cas nakindaka mabe. C'est comme ça, c'est de la même façon avec mama Ebakata. Et puis na komona mama Ebakata au sentir ka non aza mama moko alingaka na yeba makambo te. Mama Ebakata alingaka ba makambo te ata kolanda video wana façon mama Ebakata na biso abandaki koloba au sentir ka non eza neti mutu moko alingi na ye koloba te.
mais c'est comme si aza kosilika moni soki muto aza kosilika alingi ka nyonso ebima nyonso penza ebima yango wana donc alingaki penza nyonso ebima mais au sentir penza ke koloba loba wana ya bakanda kanda eza genre na yete eza nature na yete yango tomona ki mama na biso Marie Jeanne ayaki kokota ayaki ko intervenir ayepe kokebisa ndeko na biso chroniqueur na biso na kombo ya papa Yves Ipang elo na loba na ndeko na biso chroniqueur kan ndenge boyebi eza musala elo kana osenga ezaka kino somba na yokima zala na kimia musalo oyo eza na ba makambo ebele musalo eza na ba makambo ebele yo moko yebi déjà ba réalité ndenge kindaka ndenge tambolaka donc c'est tout à fait normal eza na batu mosusu kande to mona ki na matanga ya Yajani ezalaki na batu mosusu bakendaki ko sala interview et pas ya mama Kalunga mais il fallait voir ba réponse au mama Kalunga bandaki ko pesa et puis elle était sérieuse ezate que non a pesa na ba réponse boyeboité elle est sérieuse mais ba réponse zo bimana munoko yo moko kutolobi nzambe na tuna mama oyo ba question pourquoi donc eza musala moko izalaka to eyaka na facilité te eza na batu mosusu ba comprendre na bango ki eza interview na kota mais eza na batu mosusu tellement lingaka te tellement mona buzoba oyo ezoleka na ba réseaux sociaux a préféré vie na ye ekota privé donc eza moi bongo ezaka moi conseil on a repesa na ndeko na biso ko silikana yote ko tia yango penza na motema te na système moko ya kitoko penza mingi makasi voilà. Kande to lobaka bandeko nanga grand merci na balandi nyonso Etoiline Ines TV grand merci na ba onyonso ba landaka Etoiline TV grand merci de partout bino nyonso o bobenga kabiso na eko yebisa bino ba merci mingi ebele ba onyonso batindela kabiso ba message et il y a tant de personnes o babengaka o batindaka ba message d'encouragement d'autres personnes ba benga kaka pona kofinga kabiso na ko pesa bino ka ba merci na système moko ya bien ko finga na bino wana esala kino et puis ça kabiso makasi ya continuer ya kobongisa pe ba o pe ba yaka na conseil na bango en tout cas ba conseil na bino et sala kake musala na biso kendaka toujours liboso to zwa to bakisa moi en plus na oyo surtout to salaka Bamatondo mingi na yemoko sponsor na biso officiel sponsor na biso oya tikaka biso te sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Etoiline Ines TV sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda mwasi nzambe bambote nanga na yemoko madame Céline Kaba bambote nanga na yemoko kandebo yebi mama Marie-Josée Tchala na pesio bambote Madame Sidonia Siala bambote bisika nyonsoza Madame Judith Diamprovisa na pesi bino bambote kandenge zalaka na système moko ya kitoko mingi makasi voilà. Bambote na ba mama nanga nyonso chérie ba mama oyo bazalaka toujours et encore elongo na Etoiline bango babengaka bango batindela anga ba message soki ba moni osali moi émission moko boye en tout cas ba sepeli nango te ba ko kende bi mosika te ba ko yebisa yo ka keno mwana émission osali ezalaki bien te wana zonga na nzela na yo ozamwa na nzambe ezalaka bongo na pesi babote na mama mama Titi mama Joséphine mama Tina Sambia et pourquoi pas mama Eugénie Zemanga na bosanité mama na biso Germaine depuis États-Unis na système moko ya tokos la famille kande na bando loba na makambo ya mama na biso Nicole Bakata Koswana o baswana na tonton Yves papa Yves Ipang azalaka na chaîne na ye ya YouTube kuto zalaka na ba abonné ebele eza chaîne moko etali makapenza makasi baswana ki wana kandenge boyebi ebele côté mosusu balobi o papa Ipanga salaki mabe côté mosusu balobi mama Ebakata asalaki mabe donc na ba côté nyonso mutu na mutu aza na part na ye kande boyebi biso toyaka wa
te pona koya ko pelisa moto mais pona kotia ka kimia. Donc dans la vie faut ka koyeba ezana batu mosusu o balingaka vi na bango ezala italien ezana batu mosusu ba batela ka réputation na bango. Donc vie ekendaka nango bongo etambolaka pe bongo na système moko ya bien. Yango kandenge na yaka Étoile Ines TV ayaka toujours et encore na moi toli ya kopesa. Toli nanga ya lelo eza que pona ba couple soki bobalani ezalaka malamu mingi na ba pokwa avant bokende na mbeto bosokolaka mino. Ezala ba couple mosusu bango omona depuis tongo basokolaki mino ti bakolala munoko ka bongo balie ba Thompson balie ba Matembele balie banguba balie oyo ti bazokende na mbeto ba osokola mino te. Yango bomona tana ba couple mosusu moya tabutu wana mwasi na mobali ba solola ka ndenge ezalaka boza na mbeto mwasi na mobali botala na bilongi bo solola bakosala ngote. Pourquoi? Parce que munoko ezobimisaka solo. Côté ya mwasi aoyoka munoko wa mobali ezobimisa solo, côté ya mobali aoyoka munoko wa mwasi ezobimisa solo. Siko moya bango nyonso ba solola ka ensemble ba otala na kabilongi comme mwasi na mobali ezate. Ezalaka toujours malamu mingi soki bolingi bokende na mbeto sokola minu. Moi solo ya bien solo ya kitoko ebimaka na munoko ata soki bo tala na kabongo na butu bo solola mosusu ezana ba masolo mosusu peut-être bozalaka na habitude ya kolamuka ka butu ata ba 0h ba 1h bo sala ba prière na bino soki bo silisi moi prière bo komi ko beta moi masolo un amoureux entre moi sina mobali bo solo laka. Mais vu que solo ezobima na munoko. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exacte. Mais jour le 19 la famille et Kozalande Somo, stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.